Bonjour les honorables membres du groupe Parlement debout. Groupe Oyo Kenda Sango, partout, en Amérique, en Europe, en Afrique, Océanie, partout. Et Kenda Sango. Groupe Oyo Kagame na ba adepte na yo bazana kati ya Congo, balala ka pongite. Ba mususu be bazana groupe Oyo. Maman Eliane, Mwasa Mayele, Mwasa Oyo Kenda Sango. Na ba réseaux sociaux nyonso ya mukili mobimba. Une femme intelligente, Ozana soutien ya Morning Star. Proposition na yo ya kopanza ba bibembe oyo Kagame azokoboma na ba adepte na yo bazala kati armée congolaise na ba service de sécurité, ba migration partout na présidence bo panza yango. C'est moi Morning Star qui ordonne au peuple congolais partout où vous êtes. Bo panza ba corps nyonso bokomona na ba réseaux sociaux o nyonso boboni ke babuyi bato na est. Bo panza yango na ba site oyo tokopesa bino. La guerre oyo c'est une guerre o ba imposer biso. Laurent Désiré Kabila lobaka na biso ke to s'armer pour que to bundisa envahisseur. To utiliser moyen na biso nyonso tokozanango à notre possession pour que tout ça la fasse d'envahisseur. Ce n'est pas un crime. Alors, notre façon de kubunda c'est quoi zanini? Bozaba bibembe wana, ba film nyonso wana. Bocha na site ya human right ya monde mobimba, ya ba droit de l'homme. Boti n'avons surtout na ba site ya Afrique du Sud. C'est le seul pays où ils ont compté ko aider Congo pour le moment. Surtout na site ya parti au babengi IFF, parti ya opposition ya Afrique du Sud. Parce que jusque là, bazale qui un peu na doute. Baza koloba o ba soldat Afrique du Sud bakie kokufa na Congo pamba. Non. Baza ko exterminer nde babantu, babandi pe na bango. Boza sko ba corps ya batu o nyonso bakufi sur le site. Bocha na ba site na bango. Na ba site africain. Bocha ba bibembe wana site ya ADC ya Afrique du Sud. Bocha ba bibembe wana na DA ya Bamindele, da parti ya Bamindele. To continue la bino liste ya batu oyo ba opéra kanaba commission en droit de l'homme en Afrique du Sud. Bocha bibembe wana batala. Quand les gens vous disent que non faut bocha ngote ozoko propager ni na ennemi batona bazaba agent ya Kagame. Kagame azoka mikuwa ya banyama ya makaku acha yango quelque part. Mokili mobimba kena konsenkili na mikuwa ba makaku wana ba singe ke ba exterminer ka bango. Mokili mobimba pesa sympathie. Ba pesa bango sympathie. Ya ke babuma bango. Mais na Congo babumi 15 millions. Il y a que des bolonais qui passent sur le forum pour nous dire que non, il ne faut pas propager ça. Ba nyama ba voyou. Vous commencez à m'énerver maintenant. Il y a un abbé là au Kassai là-bas qui passe des réseaux sociaux pour dire aux gens qu'il ne faut pas propager. Un abbé médiocre au service des Rwandais. On tue les gens, on viole les gens. Vous voulez que cela reste caché. Et ça est là comment on le secret. Bozo vimba na kata bibeba batu. Bato baza kokufa baza kokundwa bango mibimba. Bino bako sumo bandako libanda ba pays, bozo kotama ba voiture à Lix, bana bino libanda parce que bon travail pour la Kagame. Ba nyangala kata. Bozo ba corps nyonso bokomona ba vidéo nyonso bokomona ya ba tuerie ya Congo, bo panza yango. So boza boye ko panza yango te, botindela yango, be bocha na groupe o biso to ko panza yango. Il est temps qu'on soit la force d'Abatouana. Nous sommes des millions, même s'ils arrivent à nous tuer. Donc, et continuer cette allure. Il est temps qu'on pense à Bibebewana. C'est ça la vraie lutte. Boza bakor nyon sora bocha na ba statut na bino. Boza bakor na botinda ngo na ba site. Ya bato ba pesa ba leçon. Botinda na ba site ba républicain américain. Bona kisa bango. Makamuni ba démocrate américain bako sala kati Afrique, particulièrement au Congo.
boza bibembe wana botina wana ba site ya France bolakisa ba français bakamni bako sa d'Afrique boza ba biloko wana botina ba site ya ba nani ya ba britannique UK botina individuellement na ba site ba tumususu. C'est ça la vraie guerre que nous devons faire avec ces gens-là. Batala objectif le biso ezanini. Et après avoir compensé ba bibembe wana na ba monde entier na ba site ba toana, il y aura un mot d'ordre qu'on va vous donner. Parce que quand on va agir, bah qu'on va te créer tout ça les crimes. Parce que nous allons agir. Pour terminer, je reprends la mise en garde. Ce qui goma ekwei nyangala kata moko te oyo abunda na moko na période ya RCD goma MLC et consort boko vanda na mboka wana te na ba complice bino Afrika boko vanda na mboka wana te. La population marchera maison par maison bobo ngamba pona koboma bango soki boko esi goma cela veut dire pona biso boteki yango. Ce qui gomme kwei, c'est la complicité bateau bazar le pouvoir. Bino pe boko zalate. Gomme kwei, boke no faza na goma. Parce que tiki bino le susu boko teka Bukavu, boko teka Kisangani, boko teka Tanganyika, boko teka Kinshasa, boko teka Bandundu. À Bandundu déjà vous savez déjà votre gouverneur Rita Bola. Bon il pense Rita Bola uta. Rita Bola uta la fondation Nyakero. Azawa la depuis Kendana. Maïndombe bitumbe bandakuna ba mumbodo babota bakuna. C'est la même stratégie aux est. Bokona nana ojezo koya. Bokona nana ojezo koya. Sur Rita Bola. Comment il était fabriqué par Ngobila na Fondation X. Toza la bino. Bola ta kanda siko. Bola ta kanda parce que guerre na biso tozo bundana bato bino bokobona na misote. Alors quand ils vous tuent, il faut les exposer. Quand vous les exposez, donc vous avez le droit maintenant d'agir sur le terrain. Il faut préparer notre jeunesse. Préparer notre jeunesse, la vraie mentalité dans Bango. Parce que jusque-là, la jeunesse ne comprend absolument rien. Parce qu'on comprend que il faut commencer par les préparer pour la guerre Zokoya. Voilà. Morning Star. Pour terminer, je disais que vous propagez ba bibembe o nyonso Kagame na ba depte na yo bazana armée na biso o bazali na soi-disant rébellion ba complice na bango politique tout boza biloko wana botinda yango na ba pays o tokotanga botinda la ba malien na site ba malien botia na Facebook ya ba site ba malien WhatsApp ya ba malien ya Burkina Faso. Bobo ça la Cameroun te. Cameroun c'est parmi les pays parce qu'on compte côté Congo. Bobo ça la Centrafrique te. Bobo ça la Brazza te. Sassou c'est quelqu'un qui doit être chassé ensemble avec les autres parce que Sassou est au service de Kagame. Ce n'est pas les Brazzavillois. Ils sont en contact avec les Brazzavillois. Babaye tata wana mukolo wana il faut que le kopema. Il sera chassé d'ici là. S'il compose avec Kagame, c'est pour son propre bien. Alignati ka pays na mwana oyaye pour voir ça la continuité ya Kagame. Kagame a encerclé biso à partir de Brazzaville. Donc, bon, ça m'a dit, mais on a petit de le Brazzavillois. Commencez à séduire les Noirs de d'autres pays. Bazarabino, bah, Congolais, vous êtes isolés et distraits. Bitakwira. 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 Na bengo combien de fois? Na bengo 3 fois. Keba na je na yo lingo sala. Oza mukolo oyo na appréciaka mingi. Je t'apprécie beaucoup. Cher grand frère Bitakwira. Oza kala ba propos moko ekokani na Morning Star. Mais propos na yo lobi ya suka. Ya lobby awa. Na ebite soki ba konseli yo na tanyango na journal moko ba gomi Top Congo. Ozali koloba avant cette koka, il y a au-delà de 3 millions de Quinois
au baza déjà kolangwa. C'est un langage de provocation. C'est un langage de division. C'est un langage propre aux Rwandais. Donc réservé na batu oyo bazali na vie de Kinshasa wana musala bango kabola ba Congolais, donc ba Kinois na batu ya Est. Le moment que nous sommes, ce n'est pas le moment de nous diviser. Et si vous regardez bien, les Kinois bangonde babundelaka Est à Congo. Ba Kinois sur le plan international, au bazar poto, Europe, Amérique, Afrique du Sud, partout. Bissonet bundelaka Est à Congo. Et cela n'exclut pas qu'il y a d'autres résistants. Maï, Wazalendo, bazar sur place. Babu de la mboka na bango, mais bazar mouké, babu ba bango ebele. Batikale mouké, de bazoka soutien na bango et pas na bisso. Les Kinois, les Louchois, etc., etc. Mais ceux qui ont Koya, notable, Mounene, il y a Grand Kivu. Vous allez connaître le langage, qu'on qualifie les Kinois, les Soulard, mais c'est Bitakura Kebanayo. Excès de zèle. Et les Kate. Nazako Kebisayo. Keba. Mutu oya pesu langage wana mulokona yo, olo bayango, mutu wana olukelo liwa. Keba. Et ba kino ba kutumaka na mboka na ozanga place okimila. Keba. Ceux qui ayo mutu lobi loko wana senga pardon. Rectifie ça, rectifie. Mise en garde mususu na ko pesa batu oyo bazali ko préparer loko moko biso toyebi. Mais enquête est en cours. Je viens d'être saisi. J'ai habité ceux qui Rubero à sa zongi Kinshasa ou pas. Mais je vérifie encore. Je vais demander à mes antennes qui sont au niveau de Washington de me confirmer si il est de retour ou pas. Il y a un plan fabriqué par le Bololé. Dans le seul but, il y a quoi empêcher Rubero à Zon en Bokanate. Boyebi point. Bah comment on a vu ça par Bololé. Bah cause au peuple congolais bah Nyangalakata. Bah Biwelewele. Ils vont faire semblant d'empêcher Rubero de ne pas rentrer au Congo. Boyebi, ni ne kosaleba. Rubero va aller s'installer à l'est du pays. C'est ça leur plan. Ils voulaient monter un dossier là sur Rubero. Bakasi biso toyebite. Na Morning Star na Kolanda la bino. Ti na bakaleson na bino Kolanda. Makambo kosala. N'osez pas. Ya kosala semblant ko interdire Rubero zo mboka na te. Biso toza besoin de Rubero na mboka na poto kangaye. Rubero c'est quelqu'un qui doit être jugé dans le tribunal spécial au biso ko en place d'ici là. Tous les seigneurs de guerre seront jugés dans la ville de Kinshasa. Retenez la date d'aujourd'hui et puis bokanga audio oyo. Tout celui-là qui a tué les Congolais sera jugé là-bas. Et les complices, et les nouveaux complices seront jugés dans la ville de Kinshasa. Et pendaison et Kozalaka dans la ville de Kinshasa. C'est l'esprit qui me parle. Batouana, bakozala jugé wana. Boko s'échapper. Même si vous qui me porte bakozongi sabino. Même si vous êtes à Qatar, bakozongi sabino. On va vous poursuivre partout. Les 100 de 15 millions de Congolais, là bas bazo koko falelo et c'est comme kiri na bango ekobe panzambe. Et Zamba lobi makila mwana Congo ekoki na sepa mbate. Vous avez eu l'argent na siba makila wana. Zamba lobi le tambo futa yango. Boko futa ndenge nini. Ba chef na bino bakozala juger na ville wana. Ils seront jugés là-bas. Et c'est pour bientôt. Oh, Rubero azoka Kinshasa te. Wana eza nini? Plan na bino suka bolingo bosala ke non, faut bosale bongo, bo empêcher y aller. Rubero yana ke kofanda na est. C'est ça non? Donc kasi biso toyebi te. Na yebi ko interpréter penser na bino. Na ndenga kindoki te, mais Dieu m'a donné cette capacité là ko interpréter votre comportement. De boko juger biso. De bozo ko dani ko diriger biso. Aventure Moussoussou, c'est d'empêcher Katumbi de ne pas rentrer au Congo. Katumbi Kebanayo.
Moïse Katumbi, je pense, vous en avez un groupe. Kebana yo. Kebana yo. Ba mindele ba sakala l'esprit na yota. Pour jouer rôle moko suka ya mabe. Oko perdre crédibilité mukeo bakatane ba pesio. Nazo ko kebisa yo. Ba je wana kutika la libano jet nanga ba bloquer yango jet na biloko entre besane yango. Ce sont des mises en scène. Ce sont des mises en scène. Bino ba opposition ba yokibiso sonne na kata Congo. Opposition bo yokibiso sonne bino tout. Ezala mukwenge, ezala fayulu. Bino nyos bo yokibiso sonne. D'abord, bozana bon mon côté, bozoko yokana te, bozoko bundela pona ba intérêt bino personnel, muto zo bunda pona yemoko, bozo bunda pona Congo te. Na ba Congolais te. Vous êtes des opposants. Il y a ma province. Donc chacun veut se peser sur sa province. Vous avez opposé à mon modèle. Alors, bah, j'ai un bien de comprendre. Faut nous vendre qui même le belé, qui même les suspect. Mukwenge vendre qui même le belé, qui même les suspect. Vis-à-vis de la guerre à Est. Katumbi bade aventure na roba boy mais dans un mboka. Non. Je vais encore vérifier si tu es déjà de retour au Congo pas. Mais bah j'ai un bien na kotika libanda pays roba boy ngara zonga. C'est pour se cacher où bena à l'est du Congo. Quand tu vas à l'est du Congo, va justifier que non parce que baboya kazonga yango ke na est du Congo. Bah j'ai on a toyebi yango. Bah j'ai wana toyebi yango et Morning Star il est là pour éclairer les Congolais. Bolanda biloko wana te. Si vous apprenez que tel il a été empêché par zonga mboka, ils ont le kuta. C'est une façon qu'on tinda que revient à est. Jusque là, on attaque à Batumi, les Roubero, Nakatumbi. Bon, ça, attention. On vous surveille. Pour clôturer, mes chers amis, recensez les corps. Ba image nos bozana ngwa ba bano ba bumi na est, ba maman, bana na Mukongo, botinde la biso a groupe ba bengi parlement debout. Nous allons propager ça. Bato est, bana Goma, Ituri, Beni, partout où vous êtes. Bakor nyoso bo moni na fe, bibembe nyoso, si vous avez le moyen de prendre les vidéos, envoyez-nous ça ici. Tobandi na guerre mususiko, ya ko propager. Buzoba ya bato ba ko bombe la biso. Kapiamba George, oza wapi. Christophe Ngoyi, oza wapi. Katende Jean-Claude, oza na groupe, oza wapi. Na boni lobi mbata kimi groupe, prof mbata. Bata droit de l'homme, il y a bien le droit de l'homme, il y a Mobutu. Droit de l'homme, il y a Kabila Père. Na Joseph. Donc la période de Félix, crime des alité. Violation des droits de l'homme des alité. Tuerie wana bazoko bo maman mais moi nazo me la libérer eza bien ko ya ko dénoncer te Kapiamba George il y a le droit de l'homme ezaka so ba propager butakala mutura moko yebi al mala moko komi ko koma bo saliso na faculté de droit bo saliso na faculté de droit vous devez dénoncer ces gens ici ba association des droits de l'homme ici bo dénoncer bango ba futa bango ni sous-souté. Allez-y comprendre pourquoi camarade de Félix a béni ça. Fondation Bill Clinton au Congo. Bill Clinton, c'est un assassin. Parmi les assassins. Bill Clinton, c'est lui qui a fait qui est génocide na Rwanda. Bill Clinton, c'est lui qui a fait qui est l'invasion des AFDEL au Congo en 1997. C'est Bill Clinton qui a fait que non, même RCD Gomez a créé Naba M23 non soit. Combien de millions de morts? Mais le camarade de Félix Abengisa, Fondation Clinton à Kacha Congo. Mes chers amis, bien que ça bololé le peuple congolais. Fondation modèle de Kovan à Kacha Congo, boutique à moi. Remarquez seulement le silence. Il y a soi-disant des associations des droits de l'homme. Depuis l'arrivée des camarades de Félix au pouvoir, ils sont vendus. Des complices. La tuerie des Congolais. Moussala wala kosala ba réseaux sociaux dia moussala ba droit de l'homme. C'est bien vous bilité ko dénoncer, ko tinda ba mikanda partout. Mais bon tika bisko réseaux sociaux ba ko lo po baza wona doute. Mais na biso to ko za ba corps wana avec authenticité to ba ko tinda ba site nyonso. Et to ko tinda ba site nyonso eza o to bengi na chiluba lusanzu, to ele lusanzu.
Totoza quoi avertir. Et tokozwa les devants parce qu'on prépare bien notre jeunesse. Parce que ce bibembe-là, on va le mettre même dans des téléphones de nos enfants. Regardez ce qui se passe au Congo. Nous allons révolter notre jeunesse. Voilà notre pensée. Voilà, Morning Star.